Bonjour Karine. Bonjour Néné Akilokilo la top sexy. Ok, Karine Mokondi la baronne. Maman na Henrietta Kikuli. Maman na Henrietta Kikuli na bengio parce que rapport non eleki. Mokili mobimba bazo pesanga rapport ya comportement na yo. Babengi nga par-ci par là. Na ba mama mususu o baza ya yo moko balingaka yo na bato mususu nene ya camarade na yo, nene ya camarade na yo, nene ya camarade na yo. Déjà la programme qui live mais vu que na ça vraiment busy ils ont permettre ngate na ça musa mais lo na tongo oyo bande comment partager. Na tongo oyo to zoyo même pendant 20 minutes to luka koye ba qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Bon. Néné non linga na mikoye ba ida batu ndenge olobi ke batu babengi yo nayebi te soki avant nga na bandolo basoki oki opermettre oyamba même dit appel par exemple non bapromelaki ngango déjà nanga mona oko bando poser ba question. D'accord Karine batu bazo regretter na comportement dans moko moi ça libala oyo chaque jour dans les réseaux sociaux balobi osali dépression ozo finga batu nyo sur les réseaux sociaux chaque jour sans exception na likambo wana kolobani. Moi ça libala chaque jour dans les réseaux sociaux. On a déjà fait mon talobi bongo et à cause de monter à ma vie. Bon tiens ba j'aime s'il vous plaît ouais. Et à cause de monter ma vie, na le papier na za calme en fait tu me déranges. Hey, y'a fa ça busa na yo wana. Ozo ina passe. Hey, y'a fa za faut ba ba kazala. Donc déjà T'es quand il faut loba oh y'a copier ya ne Stéphane. Bon y'a pas même savoir, il faut loba. Bango baza bongo famille bango baza bongo. Et à monter ma vie non peut ça exemple là ya bateau to sola kai. Ouais. Non que parce que moi tel belle na ka na réseaux sociaux. To lobani pour na maman Eliane. Ni tout. Ouais. Pas marié. Ah maman. Mais à tout tomber na réseaux sociaux. Na ba live a deuxième bitalo kwa ya yo. Basi ya mabala. Non lo baba jeune explique tout est que ma âge na ngate non lo baba ya maman. Baza ebele na réseaux sociaux et à cause d'andé monter mama B. Ndé il observe bon réseaux sociaux ils occupé HD. Parce que réseaux sociaux place nyo so même moi ni ko ambetu. Même aux pour vendre même ce ko bilo na hôtel mais ce ko bilo na salon ya hôtel mais équipé HD kaka temps na yo. Na soko ozana moi deux personnes non ba libonné na odé ba s'abonner au ba hotala yo. Les réseaux sociaux équipés te qu'il faut célibataire dans ça la mariage ça te bo ba ken piana. Basala na réseaux sociaux ndeba mibali ya mabala ti ba Vincent mibali ya basiti bana basi na ndako dans réseaux sociaux so ndé mwasi ya bali o sati mais mobali o bala asala na réseaux sociaux ya papi ti ba yo tromper yo alliance anda sa na réseaux sociaux mobali ya mututi baya na ti mibali ya batuti to kana bon ouais T'es quand il y a eu les réseaux sociaux ya mafinga ngape na landi ka bayana biso o basala na réseaux sociaux ti le ka na réseaux sociaux pe basi ba tromper bon ngape na parmi pe basi yango pe kaka o ya réseaux sociaux pe atombo ki na ka na réseaux sociaux donc équipe na bala to na bala ti yo no bi wani fo ozaka mutema mabe pour ba ke moi c'est li bala na réseaux sociaux donc qui pété bref donc ba longela ngana ba analyse bête na bango et puis ba ba bon temps so bon ba bi ka question to lobi bongo poto lembisa e lokuta. Karine question que tu vas se poser et là on est sali bak bébé que Karine bak ma fille na kaye à répondre la tête depuis ba nebele à répondre à tête ya betaka ka o la na kara ya kabila ba to ba fille o mais yo zaka concentrer na ba leader et tout subitement to lali to la muta fille na 12h 1 minute yo po yo ba di ko fingo ba di ko tomboka conception wana o comme na on a 2023 où tu vas. Et où tu peux mener, il faut y aller au moment que déjà Nakin Hernandez comme il peut que Nakin tu as l'actualité ébélée dans l'actualité tu vas concert ba comédien et au basement que bima qui va salir beaucoup qui bimba ko yambi bango
oh mission bako beta ok oyambi olanje na répétition oyambi na studio abeli boki hôpital omoni donc ya ba actualité ko na que bakoko ba ndofingo obeta kaka parce que biki na na belima na ona okotisa oyo isala kende na kana ko miki par exemple ba futanga mais na poto isasko kawana te déjà na kili na ko lungwa kana transport na na ata musosu na 1000 francs na ko lungwa place na vanda na cameraman na toki ça l'émission misité na musosu na mbongo mingi te akabe biso par exemple na le beza montre mais on peut ça exemple akabe biso peut-être $10 donc aboli na na salaire na na fin du mois mais siko ana poto déjà pour obima na ndapo nene ya obandi na perruque elamba no kolata sapato nao taxi na aller retour to trango ko mata ozui cameraman ya batu a on marié tiki mwasne na bana bo bimi na bo kolanda tom so mission na studio pour pesa bina interview face so yemba bo comme studio 13h bo ça l'interview 22h allez na so comment tom ça ka bino 300 sur cameraman ba to binisa ki na tongo atiki mwasne na bana erozo na tom so yo raisonner bilambo la taki transport no déjà peut-être tant c'est celle de 150 dépenses non na ozo nganda kuma boko pamba opesa cameraman 50 et simba te ero benge logo kuna oyate au moins différence c'est ya osala na poto na kini yo komo na ba journaliste mingi so na poto o alemba osala sala mali société poto réalité poto ya te mona kini te poto actualité qui ose la chose aussi actualité mais to okiti sur place. Voilà pourquoi que dans commence pour d'enfant d'une telle que oh mutu bena tso bando finga ngato mutu bando chrétien ngato wela ni elo tando chrétien na sentiment bon a chrétien ba tembili na lali na la mokito tina yango wana na comment répondre ba Karim Mokonzi batunyo so ba déplorer comportement no ba lobi oza ingrate ata muta sali obolamu ata muta vandisi yo bien ata muta kabeli yo jour eza okofinga ye okolama be na ye na likambo wana parce que par exemple eza ebele o bato bapesaka Karim Mokonzi avandaka na bato te Karim Mokonzi abebanaka na eta loba atanga mama nao donc Karim Mokonzi avandaka na bato te Karim Mokonzi abebanaka na mokili mobimba Karim Mokonzi ata osali ye bolamu jour ezali akolamukela yo akofinga yo akobosana akobenga o mwana musala pona bolamu yo salaki ye na eloko wana bato balinga ba comprendre ba yeba pourquoi on se comporte à bongo na se comporte à bon na bato pe bayaka ki musala effectivement parce que non peut ce exemple mon corps oui non peut ce exemple mon exact abeba na bato nyonso te même moi sina mobali ba beba na siko à combien de fois moi c'est mobile bon là l'ambit moi ba bana combien de fois que yo mutu to kutena na nzela peut-être to sele relation mo ya inani peut-être 10 ans donc c'est to bebani et loko nde sala ka batu ba bimisanga mwana mabe eza complexe na jalousie pona yebani parce que batu wana nyonso ba ba sala nga mabete mutu moko moko so banzo tuna nga kombo Karine neti mutu boye bobebana na ye oloba boye asala ko bolamu na olakso pe na démontrer na ba preuve mabe na ye parce que nga na yope to bebana kati pour ni yopo sa ke mission pété obi ofingo la sabatu ndi kare ba des fois Karim Mokonzi osala ngote poani mais to bebana non pas exemple ata ba macha ki wana to sekani ko nyoso te donc parce que baba complexité ba adopter nga que Karine a montré quoi bisoso ka sali mabeto lobeli pour bisope to zape bato to ape na ba défaut donc arrive un peu to sali pe mabe à comprendre biso ba on nyonso wana majorité ce sont des complexés majorité zana no déjà pour ba ke Karine a sali nga mabe aye pa nga fan siko yo oye pa nga fan nga inde peut-être na collection maile na komo zo ndekoto serre. Botia ba j'aime s'il vous plaît pour dire que Vanda. Botia ba j'aime s'il vous plaît. Botia ba cœur, botia ba j'aime pour dire que Vanda. OK maman Loba. To comme na biso ko solo la tamso na komo biso pita mso ba mama mso yo etanke fan peut-être na musiko bando mona Karim Mokonzi azanga $10 te Karim Mokonzi akota toilette te Karim Mokonzi o yazalo ko la uta mapata koya opusa mpembe na ngoko mo comprendre que mo pe Karim na kampiaka et moi peut Karine na la lanza et moi na complexe wana monisko ki ale mutu normal loko abiso alokomi Karine kuta sala kiboy kuta lobaki na wana sombele lipa kuta oh mais na mutu normal
Ouais, li kama babi ko senga babi yoko osenga kana bande génique ntaka na li par 200 francs. Là man avant qu'on on senga toutes ces questions nous poser à Bosso. Donc pour nous lobake naza mutu normal. Soki na mesani na oneti neni na biki o camarade na nga olobi kari na ye pa na yo nga na ndako batbaka na poto ba yebi na ndako epi na kana voiture te dans la véhicule te. Non, na kata auto école na kini on ngandi na continuer donc na ndako na biki to bien na neni na oipso neni ndenge ozoya côté la na delaise so mbilanga mapa oh ya ba 1 ce qui 1,50 €, so minga ta mibale neni azolanga ba jour na ba multifruit oh ezaka na so qui ba 2,50 €, neni azolanga boizolanga boy donc il a qui cite que ceux qui na lobi na obongo ne yo commissaire au sujet que Karine en route à lire à map oh non on y habite qui na lire c'est juste complexe parce que ma mios na sala ka bato nyos ba sala ngo mais Karine Mokonzi comme grave parce que na Karine Mokonzi yango na simango donc on va que et quand ça ngate celui comme nangi bimie gangi na ne lote on a sala na on ta sala ti nyos na sala c'est déjà fait c'est déjà vie mais yangande engenga kapona za Karine Mokonzi na étoile ezakaka mwa ndenge yanga neni yo bisangelo ni na salaka o no muta salati na muki moko mibaleti o nga Karine na sala o no muta salati yebisanga moko désolé na poser aux questions et ma question ça ngai ba réponse ça yo donc yo loba pardon ma question ça nga ba réponse ça yo parce que on moni réponse au bien ngati pour nyonso na salaka et salama pe bato ba sala ko ba ki bato comment Karine na sala ngote na va ima na pe man ko mutu nyonso donc lokola on a sala ke c'est salama na ne lokwa sika on a fondate donc il a qui c'est que ce Karine a sali bato ba comprendre que et comme grave parce que c'est Karine Mokonzi c'est juste Karine ça soko biko senga soko biko senga oui j'assume ya biblique babi senga ba opesa babi ko yiba babi ko yiba na senga ka pona oblige ka mutu te na na telmela mutu na mundu kite ke pesa nga te no senga ka batu na nga o balinga nga o ba mema nga poto so epe na ba senga te na kana ba vanter a buzoba o be mili ba ya kana ngo to msu beti ero na kana kisasa pour ce n'est qu'à ma pique en général au moins de la boy biso argent de poche tilelo biso oui ba tenga ba makete ya kana bien mais elle c'est plus votre vérité te na moi j'aurais mes papa biso akufa donc ngande na boy mama biso kutu ani ba ngande na boy ba moni kete mwana omi luka misu makasi eliki bato balinganga ba bikri yo ifo ya poto donc likolo osenga donc mikiti sanzamba to mbolo donc na senga makasi tilelo même Karine Babi oyena anti-valeur sa communauté yo muto mami ba anti-valeur preuve année Karine Mokonzi système oya ko enregistrer batou na République démocratique du Congo yo muto oya nango olobani na question non loba déjà de 1 et à l'okuta pour déjà muta loba bongo eza manque non ya confiance na ye moko Karine Mokonzi mutu lokwa yo aïe na banti valeur na communauté par exemple ceux qui ont autant bien éduqué Karine Mokonzi aïe afinga bato par exemple yo mutoza bien éduqué autant osani ofinga te ya ko la Karine Mokonzi ko finga ya mabi siko ceux qui ont petite éducation tata na mama ebino na ndako au préférence éducation Karine Mokonzi mutu bokutani na mokili na YouTube ce qui nanga na banti valeur Karine Mokonzi na onte pona pression na makasi te na ebisio te ke isala no kwa ngatenga na sali do yo ce que faut ça l'éducation na biba para balakiso po o lakisa ke Karine Mokonzi abie na ki anti valeur a BBC communauté mais nga parmi ba communauté ana na zate mais là na YouTube je me retrouve que parmi ba communauté on a baby ça presque majorité ba fia YouTube pour yo a fia YouTube te yo a camarade na nga to ibani banda YouTube mais majorité ba fina na YouTube nyonso basala c'est di Karine Mokonzi ayo pekisa Karine Mokonzi ko finga ye mo pa fingine Karine Mokonzi donc kako Karine asala ka finga yo po yo pekisa yo po fingi donc to se retrouver au sali ki Karine Mokonzi sans les savoir oyo ko pekisa Karine Mokonzi ko ganga mais yo pe oye o gangi donc eloko yo pekisa yo po sali yango en même temps donc il a dit que tinga ganga ka ti yo po yo ganga o ke lengi nango donc
déjà cette communauté landi comportement Karine Mokonzi ba kosate communauté landi comportement mama botona tata na donc so landi Karine Mokonzi te eza comportement yo pose ba kina Karine Mokonzi ko kwa yeba na yaye ndo bio landa ndio landa nganga mama na oto landa comportement Karine Mokonzi okuta nini Karine Kobanda no teza poso sekate s'il te plaît tout ça du ça sérieux Karine Mokonzi balobi on manque ba musicien système olo ba comment qu'on manquer ba musicien yo muto bandango ko finga ba musicien on respecta ka mutu te olo bani na question nene ya moni réponse et aka lokwa ono to répondre quand même on finga ba musicien mwana mabe yo sikoyo yaka na kiyo ko yana ki Karine Mokonzi te yo yaka to ko Karine na poli na ya éducation ya papa na mama na finga ba musicien te mais yo mosko no lo ba so ki oye yo po yesiko yo olo finga no ba musicien yo po yo fingi Karine Mokonzi c'est que biso soto se retrouver to fingaka donc on a fini ba musicien mais yo fingi no Karine donc yo niveau no pe ya Karine niveau Karine ba musicien c'est juste on aka ke biso soto finga mais niveau Karine Mokonzi déjà trop élevé azali kolo makasi la différence c'est ça mais on a seconde bandeli nyo son ensemble rapport nyo son salaire mais yanga ka ndeza na moi lampada différence c'est ça yanga eza na lampada ya na lumière ngana na la chose tu na sali loko finginga atema bien atema lamo bango pe basala parce que ba ya ka ofinganga na ko finga opoyo ofinga ki wera nga finga wera niveau na nga wera yo pe niveau no Karine Mokonzi yo fingi Karine to ali pour de même badi. Ok, Karine, de relation on a vie et dingwe parce que batu nyonso baloba ko na kisi to mona yo na kata libulu ya mama ya ba King Kester okota na libulu o bazo kunda mutu pour batu nyonso baloba ke ba kisi na yo ba domination no esa ke batu ba kabelo mbongo ba chinois na yo nyonso ko ba sala eza ba kisi o vie et dingwe apesa kayo ya mwana esa ke okota na libulu ya mama ya King Kester kende ko pesela ya King Kester rapport likambo na yo kota na libulu eza likambo somo parce que eza loko e bangisa ka batu nyonso ti lelo ide ona kaka edingwe mutabisa ka okota eza ndenge nini na bakisa ngo edingwe apesa déjà pour mon adiel okuta so bangisa batu mbibatanga kombola ngati ba sepela mama kasi on mutu nyonso aka Karine Mokonzi na ndenga mabe Karine Mokonzi na ndenga malamu. Déjà so yango nde kisi yango ona simba ya vie dingwe yango ekanga ba chinois pe yanga mbongo mais vie dingwe na bombo mutu musupa kenano simba ako mapena ba chinois na eba longole kini ba meme poto aya poto sans mukanda bazwile denda ku ya privé s'il vous plaît ba banga poto boyeba mamna oloba denda ku penza ba futeli onda ku pendant 2 fois donc une année après une comme socialiste une année et demie de futeli pendant 2 ans et demi la fin du mois 1000 € yanda ku ba charger ça la 450 tous les jours au liaka au chaka produit au chapéri ba chinois ba ozo ya charge tout les kambo yindi ba telemi mutu moka simba na okisi azwa pe ba fan ba sele po ba chinois ba selanga po ngana ndima peke kisi ye edi yango isalaka. OK ngana ndimi kisi nanga mais mutu mususu pe to mona deuxième ye ya pese kisi a pesanga esala pe Karine Mokonzi to kisi ko koyeba nini olelaka na ba concert na yo ba collègue na ya musa to pesi exemple ya Gloria to monara ya ye mo kamilo bara boza jibe na wera boza ka ba camarade bo welela nini mais c'est ça que je te dis néné en noir et blanc complexe aye YouTube soit disant tanga na ifasik ba fi bazé belé mais ya kanga mine ka Karine et puis ceux qui ont big glory za na idée et ya ka yete bon mon na ki bon nyoso ba amphibie akanga ceux qui ont big glory lié JB Rafino lobani JB
siko finalement ouais JB wapi wera parce que ngana JB na wera soit disant na Emily koto pe Rafim naki na kini RTGAP au mona fifisi au télémilanga olingo pousa no ozonga koto yo donc le ba sur net na internet ngani apa bango po ba l'équipe belé te yo ça prendre na ba tunyoso oza prendre na ba tunyoso po rapport no eye na ba live no nyoso ni live moko na ba tunyoso ke na ba tunyoso no luka no ba jibe ke na ba wera mo ba to luka ba mosukisi ba tunyoso o ba sukisa ka te ba mosukisi ba luka ba redi ya ba jibe ba wera ba jibe ba wera ouais ba mosukisi bango ba luka ba redi ba mama kongo ba lobi ana poto na bandi no ba wera ba jibe ba latanga no depuis ki sasa yango moni na ko o mwende na tangi na fifi mutakini donc pour le ke ba o nyonso bo ba ki zengi ya poto o eza ba fan na ndota nga na TV ba boninga na poto ba bi bon star na biso aye to sande ni to lukata et to s'affronter poto bi se sentir que tu as basi complexe. C'est juste complexe parce que nga vanda na kini na tala bonte na mega kini kutu na tala tene ba mamba poto penza biente do bangonde ba tala ngado wana ba manzanza mais ba osiko ba no ba manzanza ba chata moi peinture nde no luka ba we hona ba jibi do na kisasa wana na sangi kutu na ba kombo po ebele pe batika na ba internet do so na tangelo même na ba isho kokoto kini na kongo mikini ye we ranga jibi ye pa classe abongo na we kongo mikili oye koto Emily we rajibe oye koto Rafine we rajibe ozongi koto yo mo mikwa pe aza kosa na site ya mbwa ye we ranga soki jibe do ba we ranga ba jibe on a yeba te naza we ya batu combien naza jibe ya batu combien parce que na bi we ranga bi ba kaka bi ba bi do omona ke baninga basi bango nyoso ba préférer ba lata na bango yo na complexe ba sangana po ba sangela yo mutu moko parce que conscience mo ba yebi ke Karina puissante azo peser lourd soki ya yenga moko no kokate photo sangana c'est juste ça donc welela net yona to welela elote to kala za camarade te nga ndenge na zabo moto ko bimisa video na kini na salela eta live ata moko yo chrétien à émission toute sa vie na internet il fasik na kenda ko tangela nga po chrétien kanga alandela kanga na kaboni na ex yake ko yabaye toute sa vie ni kwa bandosala. Donc pour nous le ko solangana ki camarade habito comment ba boka les maladies en PC parce que a le selfie n'est pas ça na maladie en PC inane ne bi que ça là non ba un mois et demi et si lié ba boso na vie na ba ki mtoko ça na 12 mois du janvier au décembre ça na inane ba boua ki oui il y a zo 4 fois mais ya moko na inane et ça là ngamba wana kali ke afinga nga na internet oui mais non c'est platé lelo azwa problème toto ka kia kufito cha ba cotisation te vomina aider mutana bomoyi donc camarade on ba liboso na aider nene mbali boso nga na ito mona yo za te mo to vanda na bar na yo moko mona ndenge azwa mampala banjolo balo yo mtu longola nga kuna taxi Karine mata taxi kende boyo sangana boyo koma niveau moko longwa nande na longwa boyo mona ndinga ko mona babilo bia ko balo ba to ko kana balo ba mama biso trompa ka papa na mama mobile na ye na papa na bino balo ba to ba leko a komina ko finga ex patron na ye po azaki Brazzavilloise donc métier azolo bane belé nga pas couper sende na eko sungai et si na eko sungai na bisi pe que ceux qui paye $100 na peso e bikitio na maladie en PCT pour basera ba maladie on ndo bikana ba $10 donc na pesa traitement fois 10 ceux qui bikisi ote benganga ndeko sololo nga na ito sola zwa numéro na a pena ko benga ngo mukula benga nga na bengisa na restaurant ko yakisi mandako na nga no ye baba sera ngo isusu na kana ex na mo to vandi na ito lesi to melisi na kabele na transport ya muninga mwasi ndeko no teto tambola te na vite kutana na musala et puis obandena okufinga nga complexe ndi sala ki parce que bomba za ko ko mosula na complexe o kahina iba ba tu succès nene yo osala kuna internet te oza camarade na eloni yo andosa na vie o bandoko mo kanga na nga mona esimba te elo mais bango na complexe ka ko mona et puis yo za na banda ba succès ya makasi ko tu ya somo mais bango na complexe na komi nde akoyiba nga succès akoyiba azongeli ne ko finga nga to za pa camarade wapi nga yebi place avanda ya yebi place nga na vanda nga na yebi place avanda to benga na kombe de fonga mna benga ipona pese mbongo na sungi ya sia sunga nga na ya lié nga na lié c'est juste un cadavre embaumé c'est tout toi ba camarade ta Karine ba internet ba pesi rapport au fingi bana bato bazanga batata
bato bazobota po ngai officiellement je vous dis devant bato baza a ebele naomona nombre bato baza te ngai bato botyaka bana bazanga batata yanga tata aza te yanga mwana tata aza te lelo aza te lobi aza te ngai officiellement botyaka mama yamoko mwana azanga tata nga baviolanga mwana aza na tata te Karine nga mutu botyaka ngoto po aza penza te nga moko mama nga moko tata nga moko yaya nga moko leki Karine babi ofingi bato na réseaux sociaux otraité bato mosusu babotaka te ofingi bato bana bana bango bapapa ayebani te parce que bato ebele bazongiselinga babi meton Karine azofinga bato bana bango baza na batata te yo mpe camarade oza na kati mpe tomonaka mpe mwana na tata te na likambo ngo oyo ofingi bana bato baza na batata te ofingi bato babotaka te bakisita ezalaki problème nini déjà pour moto loba car nene donc sosuko je m'excuse na YouTube na biso tant sosuté mais je confirme na YouTube na biso na la seule fille au non que lobe au batu nyonso basangila et puis pendant bani na gagner kabango donc on sangila ngali loko moni lokola bo gagner nga me kota su canateur à film va filmer ici la donne à gagner donc pour le loba que er déjà basangila ngana et belé za so no bina tengelo taba o moni belé to mona na tete tambola tete so la tete ibani te malali la muki kaka abanzo finga Karine déjà moto bongo au finga nga panda bani donc c'est un bon matin na la muki déjà bata bongo bana bato ba oki olubate ba pi bato ba oki yoka société ba ko bato ba ko to ke et bon mo ba bani Dieu merci et le leur répondre ngai abande ko kipete yami benga castar le leur répondre nga do ba bato ba sambela Karine Mokonzi ba doraka Karine Mokonzi parce que non personnalité ata 2 ou 3 exemples bato na fingi ba bana ba bazanga batata ba bato basela nga ba émission ya kolba ke naza kisita ba kina ba preuve nango mais ngana na ba preuve quand même ke bana na ba bazangi batata et lo be kamisanga comment er yozo finga mutu yozo ke lengi so bazongi seli o ki passé so nga bango nga po ani na regretter so bo finga nga parce que na bi ke finga no nga mkolo no lala no lam kana fingo pe kitoko dona koko ya ko lela te o afingi nga mingi public bozo mona te bona nini afingi nga te finga na you mkolo na ko répondre te lelo lobité même kono zelo tanka bongo bouger ba na répondre you donc il faut ba simaka parce que non mon mututé au côté nga nga kombo kaza innocente na bateau na finga kike on na finga nga te to clashanga te net na bateau tout sauf mututé on na finga kena bana ba bazanga batata ba kosela makambo ke bakata nga ba trompe ya sans preuve na sentiment na kimotema mabe kaka ba benga nga kisita ya sans preuve nazana zemi idée na bango kanisa ke so bazo finga ba osala ba émission Karine akokozwa problème zemi elungwa mais bakutana na ngape cha mutu bakata na zemi malgré ba finga na mima zemi kitoko nef mwana boti kitoko na voix basse donc mamnyo sur les cas kitoko donc pona ko lubake so ina lali na labuki na ana droit ndeti na fingeli bango déjà ko lubake apingi ba tunyoso bana bazanga batata eza kozala lâche e ofinga ka asimi ba finga yo wana ndi na benga baba yuma baba ngoto bobo ole la bonde nyo silonto finga nanya mona te ba fia YouTube ndi ba telemilanga na zemi nanya mona te ndi ba telemilanga etulo okubala ka te nanya mona te ndi ba finga nga sans papier lo so na ko na mukande funa finga ba ngonyoso ba finga nga sans papier le londe ba bala nga bwe mutyo so finga nga etula na fingo kitoko pona otuno nga etula na bale bongo yo la reine obali tendeni yo la Fabiola tilelo yo beja tilelo zo telengana na mwana zanga tata oh j'ai droit et puis no finga ba sous les londo lobi na ngako te ko finga te Karine eza bate belé bazoloba okoki mwasa libala na casquette no wana ya femme mariée parce que vous êtes marié officiellement lelo
Roko beta karate mususu mupafinga yo déjà ozo finga na batu mo ba finga il y a 5 ans passé yo finga bango lelo. Pourquoi on se comporter bongo? Parce que tout le monde bande comme tout ba bima déjà na rando. Ba bima dans makambo ya équité qui mata qui te yo mona sœur na yo Cynthia Kapash. Abima déjà kala atika. Omoni et lelo na kofika oyo ko découvrir que bozalaka famille aza mama leki na yo tango yebaki ke aza mama leki na ona kofinga nyonso ofingi esali yo nini non finga esengi lote esengi lokote parce que yé père ande kosala au contraire yé quand même ayebaki parce que aloba na moi 2-3 personnes que nga Karine to akabandiko nga nande ko ignorer bon ngapona nga nando kanisa bandiko quelqu'un qui va congolais omoni ndito ba biso nyonso to ba congolais to bandiko noko nga nando kanisa bongo mais na ebe te ke tozaki bandiko ya ndenge koko na nga eko expliquer nga na eko découvrir les lots donc pona bake mutema makaso asala nga hypocrisie ya koyeba ke to aki bandiko mais abandene ko kendi nga lokwa fi ya YouTube lokwa fi ya internet pona olukambo siko nga na yebi esangani esenge lote esali nga ka ke ndi ba no soki osali malamu oya oloni obuka donc ndebo mpeso osali mabe ezaka to lonaka okobuka donc ezali sali 5 ans lobaka ifaki lobake asalanga mabe te mais lokolo yo moko reconnaître que c'est 5 ans donc atesa ka 10 ans si on se sentir capable lelo na répondre c'est ça mabe quand na moto na to baki ngam na banda qui par exemple net na ko ba musicien mais on est sorti kali journaliste et youtubeuse na moto na banda te. Et puis, la majorité, c'est tout le na aida bango makasi. Ko aider contre na recrutement parce que il y a malade on a ça nzamba zonsi. Pourquoi on rappelle la kabatu ba bien fait parce que tout ça kabola monter pour on consomme tout bola monter pour lobby quel que soit les kambo on rappeler yango. Mais yo bat malobaka au soro kabeli mutu pour filmer. Mutagela ndako no au filmer pour lobby ta moko soit na o ya ko rappeler malamu yo salaka. Pourquoi tu te comportes comme ça? Na mokose batu nyonso bebi ke Karine a filmé bat koye pa na ngate pour non filmer yo. Oyebi que Karine avant na batu te ko luka relation na ngate ko approcher ngate pour to beban. Je crois que message et à cette façon il y a batu ba ye ba ke lokwa ya beba na batu na approcher yete. Ye a filmé nyonso et pa na ngako niata te fufu na ngako liate pour no rappeler kao. Na rappeler batu bolamu na nga parce que batu bo rabata liboso neti ko tuna nga ke na beba na batu siko ya ko beba na boluba ke bo bolamu boluba te fonga mona milobela yango na lokwa bobosa na ngo na rappelaka Karine na ba kofinga na yo to boni ofingi conscient na biso moko oyo en tout cas azakata na monde il y a polémique te azaka très réservé azaka problématique te tanda mabedi oyo tanda mabedi oh na yebite tozala bien mutu na mutu na ki mukolo ka ndeko ma mutu mutu a garder bonnes mais sans rancune et nazaki étonné aussi si non nazaki étonné comment na lobby batine na parti nini ya tala camarade nous a comme soutina Tania pourquoi okoma tina niveau wana et on a émission nini ya à part congolais cause la complexé na moni lo msolo bati ye Tania mabedi wana afana lo bakuntu mambo kala na okina mambo kala mena ana zemi kakawa ka erna ana zemi na oyiba peke zemi na ngiko kisi 8 mois na keko kanga ba photo comment ba photo na zemi o ebimaka o balba ki yote ya so TikTok ya mu voilà ba photo wana na kanga ki mo zemi na ngia ki dia na 8 mois nazo yeba na 6e mois après baby shower ndena ki okanga ba photo wana mais RSA polémique dans les réseaux sociaux Tania zaki parmi batu soit disons bi camarades aki parmi bato Tania sala ba live wana ko to ba benga ngate ngamoko Karine pona zaki abonné et pas naïf parce que nebe ka camarade ah bon ngamoko na tala oui Tania osala nga ba émission bobenga mama ou makambe komi suba fiba komo lata ba zemi et pas chinga na miniature non chinga na miniature ba fiba komo lata ba zemi mama bato poto boya ko loba bozo ba soki pesa ya Ali Express bobenga téléphone pour les et olikamwande ni ata bezango mama bato ata balukaka kobota wana alo ba pona nga na tali live ali boso je me suis dit bon lokwa ba tiens ba live peut-être mama mina loyenge deuxième live
ngamo na benga kaye so na kosi ebi lo na kamo kabate okola likambo mtu so bio kari na kosi tala bande ko bakose la mtu akufi woni mtu ana bomo o kosi était pour qu'on y répondre mam no lo batani a témoin ngamo na benga na téléphone na privé ko benga ni yaki 4e appel na ngapo na setanya tika kombo na ngabima na makambo na zo ko soni poto lia ensemble to mela yo mamne bima na YouTube o kana munoko na ngefunga mite parce que natala ke atato sola lisute maka muntu nanga mais yo soki okili kam nanga ozoka mikrombango okyo yambi mutu eso ezakaka ale ken loba toki kuna te karine na poto babengani eli so c'est pas mobile pour mutu afinganga oyo ko tambonga YouTube na kipaka te mais na mona keleki surtout ni na malekechu na komeka ko benga tamsu tanya ya mangate no benga lekechu bo kana tanya efsa tanya tika ko mona ngobo ngo no tomboka mokili po yani na 60 makambo azosala bat bo mona ti yanga emuna na makasi ngana tanya to wele loti tanya ya ko kabona neto akana équipe nationale batu nyonso monde entier ba ndota ba télé réalité yebi tanya longwa polo bake mobali na ya pekisi e busoba pour mobile nani ngaba lai nazo ba je me rappelle bien sûr ça va 2017 et ba 2017 17 voilà pour moi na ebi kana zana bandeli ma Stéphano ouais voilà to kabona bongo na kimia mais à ma grande surprise soki kali kam nange bini asala kaka et puis yana lobi detanya comment yo mam nanga yo sala kaka oyo ya mabe ezo emilie nga po yo camarade nanga batu soso ba fininga na omona normal to liete to tambola te mais yo te o te actualité na tout niveau et bon actualité na yo soki na sali malamu omona ka actualité te na poser une question tanya ba près de takinga o sala ki on live te o lo bataki Karim babenga et tout là mais quand même à quel point to kuti pe ba fiero baba la te mais ya ke poto kana ke tout là ba prédoter o lo bena ki on te mais ba ba bizem ya lokuta o yo sala ibe mbamo lo yo actualité ka kana ba ba be na rappela no bitanya yo mo mobali o yo la tsara ba tu fiancé o yo banda okumisa akufa otikala veve sambo mona na paka na appel vidéo bosama mnyoso na appel vidéo mokili muta beta lisolo te mutu moko te yebi ke yo arabe okufela mobali mais biso te bi jamais mona na pelisi live na yo luba mais so ezaki ngalo kwa yo luka actualité ya ngando lubilaka oingo vanda kitoko na kiti o expliquer mokili nde kali na zetu la balingana na mobali mona téléphone kutu mobali yango apekisaka ye babiso ba camarade pe mobali yango bala ete ba mona na pete pa kufa lisusu oinga bolo bana ndenge ke na zetu la basukulanga mais ya yo na mono sala kaloko yebite kukanisa te bat ba mambu no te po bazangi makambu te ezaki na otala ke mutu nanga mais embo yako vanda olo ba mambu batu ne sengo nyoso kukanisa te ke no beta kara ezaki na osepela te sepelite donc pour no ba ke net ye soki na lubaki na ye makambu so no bineti ya zumi na kosi siko yebisanga soit disant to sola te to ba camarade et avant ça live ali kambazemi nanga benganga na place lo ba mamu nanga elokuta parce que bat bando finga na live nay bazozo ba obenga a consisemi awa pe ba yiba kabana te so na ki esprit makasité ye sens qu'on a ba émission bon on tala o camarade nanga to lia to mila na zemi yo ebi zemi ndenge ezaka na ba tension zemi ya kana ba caprice nango kena koko supporter ce comme moi na nyoso te tomso lelo na perdre moi nanga nenga na sekala batani ano zo ibisanga ke asalanga nini tenga to tukapi nenga na finga kutukoleka wana nenga na kotana ba parala si mais Dieu merci et la kisi nini et la kisi ke yona ebiso ke mutu nyoso okoposer nga ko question mutu nyoso natangi kombone et a concerné ce que mutwana azana likamnanga aloba afinga ngande etangi kombone natangi kombo innocente ata moko te ponga na kosela ya batu makambo te nature na aloba na sa blague nako bambelda mutu likambo te mamna biso na kosi tani ana bomo esala na YouTube aloba na kosi pe batu baki na chaîne YouTube na batala na ba 6e mois OK ba okuta miniature na ngana ebite soki alongola onde na lobela ke ba okuta elongi na nga ba okuta at de live o ngana landa a part de wana batu nanga ka ba shino ba ndobinga mami promni na tani appelisi live ko mami bobeba ni na bito sola na bito meto weli eloti OK c'est bon net na ngo nene ya boko kopia ba conseil te kaso ngana répliquer to copia il faut qu'il banda kolokane ke tanya e muni na yemi kenza mena ngai da monika batikela nga parti ofingi ye ni popo sala rabo
il faut vraiment le bon na mabe na ngabo bakate muninga bosola te ana zemi eza solo eza elokuta lokwa boka baninga yo koloba na ote pour garder ba bande ezate ke ya loba po enga na yo loba bo ba ya finga ka bato d'ailleurs je m'en fous ata bato ba lobi na lamba sebon na lié na break na mwana na mobile na o etikali etali mobile o wapi mokili bo mbala lobi papa vie akimi o sa di dépression mais avant de répondre mon kibomba nene ya zela mokili moma be papa vi kimi yo na papa vi bosoli mo koloni na erni na samedi na minuit na biso ya Dubai 21h na bino ezaki occasion ani oh derrière to va to soli kana to sola siko mutu akimi osolo nini na telefone na nga bango oyebi problème na bango ya nini posta na bango nde Karine amesana koposte mobali mpo balulela ngai nde balulaki lokwa bombo nga mpe lokwa deya na comprendre bango nabi pape via saka epuis moto anga boyinga ndeni bafoto na nga ti siko na Instagram mwasi oyo azwi azopeki mpe talongola elongi na nga soni na banda kofinga bato kala wana ka pape vianga aboyaka nga kaka mpo ava balanga ava kasi balobi yo moko respecte mariage na yo soki lelo bato bakobi kofinga pape vie eza parce que yo mwasi polo bitefela eleki yango wana mpe ezopermettre bato bakotisa mobali na yo na bétise soki yo tiki kosala barando bakokotisa su mobali na yo te Kari. Ok, yoka siko. Oui. Loba. Isa ki lope kati. Bon, isko information na opesa. Nga Karine Mokonzi. Mwasi ya pape vinobi na otika te boko tisa mobile na nga. Tosa bongo. Bato ba lobi po bango ba nani. Soki bakokosa makabuke po yo zo sa bêtise bako tisa pape vi bato nyonso. Basala na YouTube basala buzo bafinga mibali na bon. Bafinga ba mama bon na peso exemple ki zengi mama kongo sala buzoba bafinga mama na ye so bengi ba kosta pona pape vi bando finga mama biso tozo yoka no peso ba na quoi ya Zéla est craché, Zéla tombe de la peine et craché, je sais pas pourquoi. Et craché, n'habitez pas une minute au bandela, ni kambouana ya kofinga mama baninga, allo loba. Karine, Zéla ben on a deuxième. Zéla ben on a deuxième numéro non. Non. Si. Non. Donc, il y a tout mes copains qui ont le deuxième numéro. Parce que il fallait qu'il s'exprimer. Parce que m'appelle les cas qui néné, Karine. Mais je suis ta mère. Allô? Je travaille. Arrête. Oui? Toyoko ah. Zéla, VPN n'a pas kati, Zéla zangai. VPN de la moni bimi ah. N'habitez pourquoi VPN nous décataki. N'habitez pourquoi ça qui bongo. Non, ça qui prend nanga sorry maman. Le bateau yo ka osiko. Nabi déjà fait ba lobby pour na finga bati on ba finga pape vi lokuta ba bando finga pape vi kala yongo moni afana ba mambo pape vi na pese un exemple non ya mama abiso sa finga mutu na YouTube imbécile non mais ba finga mwana na nga o ba finga asa finga mutu donc nga ko to pona nga nene ya libala na nga mo Karine ba na respecter ngote donc ba finga to ko finga na pona respecter mobile na posa YouTube tu veux respecter ta bala YouTube te abala YouTube te ya bala Karine Mokonzi na YouTube na za Karine Mokonzi la baronne ba mamboli na ba ni do pour oloba que deux personnes pour ba identité de jeu qui c'est donc ba finga il faut changer l'autre tu prévenir ba finga ka donc ça qui na weekend na minute ana musala échanger que l'autre et dérangera bolingo na bisoté quand ndé ba finga quand ngapende na finga na ba kala te ba la ba moni invitation to ça religieux so nzamba sungi
poto sola kama ambasal continuer pe zala ka beto sola sal je na chaka invitation ba so ba mona théâtre na kika na bona YouTube to pota na wat et donc on ba ke bon mona pe voile ka ndete o finga na boy kala mingi te donc on va échanger le côté quand ndete o finga na boy na obota lisusu deuxième mois donc na pona nga lokwa vie privée na sala ngo kitoko etalinga te ndenge mo ba ko finga batu to kokosa makambo pa lia mbongo ya YouTube mbongo biso so to lingango donc libala na nga muto ya YouTube ngo a respecter on te na moni lo muto ya YouTube ba kisila ngate aussi longtemps maman na nga respecter mbali na nga aussi longtemps nga pe belle famille nga respecter nga o eko kiti to na YouTube web oh biso ndo to na YouTube to eto la na mbeto to la na YouTube to kanga ba mais to moni bande ko mususu ba bi la tik na ngo rando bana bango baota éducation ya bana bango balingi su rando na yo te bazwi ba maboko basokoli tika bakombo na bango kari baboyi rando baboyi babi bazwi bakomi na temps ya koéduke bana wana eze bemba Gloria yaki marando so avant position de faiblesse antika te tozana ye yazaki mutali boso na ba français mabe auta nango ifasige de ces 4 matins, beaucoup mon a papé le beaucoup mon a yé pas papé vie de ces 4 matins. De ces 4 matins où il y a le braquet, camarade na qui zengi ya sobisu ba ma vondo. OK, na suis c'est pas papé vie banda mois de janvier. Si lelo de ces 4 matins où il y a le braquet où il ba tang sene facile si lelo ekokate. Et rando lo ba wana aki prête na rado. Siko lelo lokwa zo telingana place on vend des actes comme na santé bibembe nde lelo opesa mwana éducation era zaki na tioki na passe olala na bandibu bazo tia ezemi ya mwana na bakoti seli kolwa makila ya mwana akufa liboso atika liberando poza zaki na position de faiblesse nene ya na ba makambu na nga ba na ngolo ba tete nene na ba makambu na nga oyebi kutu ke to so na biso na prévu donc opekisa ngate po balobaka otia mutu na tete na pekisaka te na pekisa on va déborder dans le quoi pour nous on va déborder yo kana musika a pesa la ka lokolo yo kana musika pour oyebi ke so pesinga na yo ka tepe to swana donc pour on lobaki qui na position na Turquie abano bani so na Côte France ngana okena ko sa musala so na Côte France ngana bona ngala rando so na Côte mais era kotaki apesa nga rendez-vous te era pesa nga rendez-vous et ngana ndo répondre na ndo kipe nando kipete nakakuna zemi na ngana kimaka ku internet babandi ko finga ngana zemi bakanisa ko ndeke nazo bata mana obanga baonde na ka ozonga na basuka zemi siko tous les jours ba live donc pour nous ba que ayaga pinga rendez-vous to kutana na garde midi to bunda lelo kimara ndolani oh seule façon kimara ndo kanga chaîne YouTube aussi longtemps na YouTube aya to balukana poto aya neti bato lokwa ba yepo omona ke communauté o eza communauté ba taba ya ba soso ya ba mpuku ya ba mpese mutu lokola ye Glory Emily akoti sikutu mobile alongoni mobile Turquie akoti si mobile Grèce akoti si mobile poto mobile sundoli na mwana mutako kosela mwana Alice mutako kako belela ke nani trésor soki nani elumbu zonga otika mwana moi si zala reconnaissant moi ça koti sans poto mutako kosela online. Mais pour au monde, communauté inconscient, bon, faut mon encore. Et via Kimi Karine, ok, n'a répondre. Nous sommes via Kiminga. Oh, abalangati. Ce qui n'est pas pour fester na Karine, mon balu a Kimi a son dolio na moi na balako quand même après Kimi. Donc ce qui n'a papa moi na boye bien longina. Il doit tout sur la tête pour que tu m'tabota Karine yewana. Mais au monde qui va pas. A Kimi pour ani ni wana nyoso kapo bon monité siko. Oye ba mona ate elumbu po ani babele la kete ya ona biso ngelo wasika no sa les atenions sont ça batyo so basala ya ngande ngingaka ya ngande za spécial ko tambo na YouTube ya ngana balobela nga ezate ki ngande na mabeko le batyo so te na ande ka lumière lampada étoile donc pour no ba ke ye ba sundoli na mwana mutabele lete ye pesta ha YouTube mutabenge tulaza ye wana zo bilamba bana 6 ans lokiete komi boyazaka libomo la mère de deux enfants des fois mère libomo plat tayi wana biso tebele kala tatai es na kini pebe Emilie la tabatai m tala koma na pota koma la tatai es muto ko koloba nete ke Emilie sa santé muto ko koloba nete ke Emilie aspect to ana posa aspect peut-être j'en ai manqué mais bon manqué on va dire na poto mboka miliki mboka Mike plateau Mike dero ko yoko la manqué mais ça Maki ezaka cher kuna ki manke bimate lokuta eza ba souci na pasi
babi na YouTube zela mpo mona communauté lokuta Emilia otelengana azangi ndako ovanda aka na bafan star mega boko kofuteli nga na epoto bafan na bafuteli nga ndako 2 fois mpe ka privé s'il vous plaît sans mokanda likolo nango etula sans mwana me bafan babimisa mbongo ya courant mai connexion. Donc, bato bayebi de mamba poto basombela nga na chasser poubelle on a boki la poubelle mbongo ebanda ebima ya bandako lopo mona siko bato bongo lelo azangi ndako otelingana ya ba défi on na tomboli na poto na kuti bato poto na kuta na YouTubers mota vanda na poto lala na mbeto 6 000 €. Li royal pan abeda chasomba mutasanya ngwazati ba azati bakoka ndete za somo ya ngana mamba manana lelo eloko ndenge esali po okomasa mbeya yo mutu oza bafani nango bafutela ko ndaku lelo balobi Karine aza na esika kovanda te mwasa libala aza na esika kovanda te pourquoi pas oke na libala na yo mbala moko parce que déjà bosali coutumier sikoyo soni eza nde bakoloba bongo parce que kala bando oyo Karine aloba nyonso bamoni ke banda na bala makambo ya libala nanga na linga nde koloba te babala nga bayo opesa mbongo bato nyonso bamona na video belle famille nanga na suka baloba tozokende na mwasi na biso bayoka mpe famille nanga ndenge ereklama lelo te donc elakisi que après feti famille nanga na belle famille basololaki nde réseau ezaki naza na famille na biso ti lelo bana mambo basololaki oyo YouTube yana poste ye banatika baona yoyi nde balukamba ye batile lokende te emena kenda te mobile nanga mataka avion mutaboyanga bomona kite na statut na yende ngachaki vendredi mutaboyanga yaki Belgique ndeni mutaboyanga ayaka ndenge nini siko soyi na ke suicide pona azaka na mwasi mususu mais mwasi ngatika ke chaque weekend mobile esalaka de lundi à vendredi otimba mo musala mati avion aye donc mwasi ngaka na posa mobile nete na koloba te eloba papa chéri mambo libala nanga ya mambo ndako dia la chine pia nga conseil mami kabola vie privée na vie professionnelle bon ko kande te ba mesana Karine aloba nyonso siko yanda kuna ngande ba oyeba te donc raison wana ka ngana famille nanga mututo yebi siko ko mobile nanga pa ndimi raison belle famille ndimi raison YouTube aina ni pa nanga bata YouTube ba représenter ba nini baza biloko ta babi bata YouTube ba bona ba ko kipe yo bah bah qu'on répondre au thé et comme obimissant ridicule autant soit on a bateau bateau répondre thé oh mais bon on peut bando finga ngana kana kara kabila ridicule bon babima kala ndinga pe na sepel non lilo bon ya mabe on a ebiso ke nyoso na sala zela Karine zela Deborah romantique a commis nene ozobanga Karine azo finga baninga baza baninga nga te na émission Gloria basa émission pas Gloria auto ebanane avant Karine ba finga mwana nga zanga tata atika kata te po ani fonga na kata Karine bino le mal avec bino bozaka mitema mabe nga batu nyonso bafinga mwana nga zanga tata za mwana zanga tata manga bokola kaina mbonga ni wibit mwana nanga Gloria na émission Gloria nga moko na tata c'est façon za batu mususu na kipete auto yeba te bafinga kuna Gloria tiki téléphone ba bafinga mwana nga bafinga mama biso onga na kokosa atena tika fan Karina fanta Karina kamana nga bafinga mwana nga zanga tata zaka na tata te atanga te atika bato basalango pourquoi fonga la kata Karine donc bino bomona ka o biso to salaka o bato basala biso bino bomona ngo te no katete donc na ba déjà Karine dans une émission on a épargné qu'à 2 personnes le reste ata Karine saboli bango etali kata no katete po batanga basala ngo pananga Gloria na émission le bafinga mwana nga zanga tata eleka kunati boniko de bois romantique Karine Loba. On a demandé qu'on réponde à quoi na bossa ni koto. Il y a qui questionne. Il y a qui m'envoie il y a bata YouTube pour la vie privée na yo na obi. Siko so ba bi bata YouTube on ba okipinga te. Oh, mais e mo be ba ndo finga kala ngape na ndo répondre te. Wani yaki normal. Siko tenga na fingi ba bo répondre. Les deux comme dépression. Oh, monsieur dépression na ndimi et puis dépression moi ça sala ngo après ko bota. Si on a bien noté que c'est que dépression est normale même devant docteur quand même et puis ce qu'on va bien na bote qui te ce dépression ni ande mobile kiminga quand mobile ndé to lala kitoko à quel lobby mativol kitoko break kitoko mamos kitoko samedi to fêter 8 mois ya moi na biso à mourir c'est que mobile kiminga ndé na sali dépression mobile boso kimanga
Oh, mais nga vina mon bébé, baby qui a tout. La bobosani. Bobosani qui mbeli baboya nga kaka. Si ko dépression c'est nga kana tout. Kana tout. Mais Karim ko ba tumso so ba ko melanga awa. Ba tumso ba ko melanga ake. Obota kaka te parce que po bango ba ntima ko bota, ce qui peut carnet à vaccin, le mot ba ko ma carnet à vaccin. Au ba mo na ba mettre au moins dans un vaccin po ba ntima vraiment ko bota. Nene a mwana nga Karim ana bakoko na ye ana tata na ye oyo apesa ordre elongia mwana na YouTube te do elakisi ke o mobali na nga lobi papa mwana na moto ya YouTube na otosa mobali na nga do moto ya YouTube ondima te etalinga te po bachinois bafan na nga bandima bongo basombela mwana poussette a chache bapesa mwana bakado baloba to wana poso moni elongi arieta te bandima siko zozo soka boko ndima ngeli selingani nga mukoni no tema na ebisa mutulakisa ngelongi ya mwana pona ndima kyobota na bota tata so ina kosi baba oka pasi pourquoi yo na biso ki nga na zande étoile na lumière yo ba s'intéresser na mam nanga parce que je trouve mal tarita finga batu ngesi na lala na lamuki ile fimo ya YouTube qui est l'accent mwana na elongia mwana est-ce que talinga banda na zaki sita Yaya, moi c'est nous zela Karim. Moi nous ce soit bali akendaranda ku ya mobali na ye mais pour ni bozana batebe baza poto aba lokuta na poto kuzubi bade be bavanda na banda kwa ba c'est normal. Karim na na Belgique, avoir un monde à Belgique. Mobali na na Suisse. Pour qu'il de Suisse, bota partie administration te. To bosa ngoka nanko. Aboti na Belgique. Biso so tebi ki ato boti mwana fazo na ba vaccin pour obima na libanda mboka. Kota no toni otala kate. Est-ce que zo obligé bo so mobali ne mtoya Belgique. Pour na poto mi ba bana wona banda kwa basi. Pourquoi bino boka ngama na oye? Est-ce que c'est normal? Loba. Yonga bi. Non na mona te yona biso nene ma mnangia ka spécial. Ondi mate. Toki musika te. Est-ce que c'est na mona mtasali live? Asenga rafin la ksa biso mwana tocho bota na rafin to landani. Nani esta senga ilongia mwana rafin. Mais il y a pas moi si le quoi, il y a pas ça dans la YouTube, ngana makambo. C'est normal ba luka yeta do,